tu aimes tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na buto toyeko bimisa na mbote bonjour na bandeko balandi na biso ya Africa Telema TV pe bandeko na biso balandi ya Congo Vérité polele na yebi ke sike zo mino boza ya kosepela bobi mara ye lisusu mara leloya dona banda kubugangi déjà lelo parce que mama malunge yi sans bétologie inde yoza yo ndo bala mumi wana nde mère na bino abota yo donc mbétologie yango zo salaka et tout ça là donc yango eza lelo mama elikambo na biso na plateau na nga na zanga mote kaka ndenge na mesana ko yamba batu pona ko panza nteke mbétologie ka ndenge salaka mo ba conseil zo aider bato zo sunga na zanga mote sans pitade ba ko se présenter boye babango moko kombone nani auti wapi. Bonjour papa. Bonjour maman Mara, kombo na ngai papa Bossé abenga nga mingi papa Bossé donc merci beaucoup. Bonjour Maracuja, comment on a bijou sans poil. Bonjour Mara, comment on a ambassadeur. Ambassadeur nation et de l'ambiance. Merci, bonjour maman, bandeko balandi na biso ya mbétologie bani baye bayo, kombo na yo nani. Bonjour maman Mara, nga Nene Nzora. Oui, merci maman. On a combo la merveille. La merveille c'est tout. Merci à toi, Ojo Kombolo. Nakacha Canada, Balubi, Blaise Mwanga, 750. Konja bijou nakacha marché à Gambela. Oye, Obetolo na toi Mundele. Balubi, Patrick Mandeke. Mobala libala na Afrique du Sud des Alayo et Piro Malanda mokonja ba terroriste na kacha Bruxelles. Mama elikambo na biso ya lelo. Moziki. To lisanga ya basi. Eza mabe, to eza malamu. Parce que ba panzano ba mabeli selobi bandongwani. Babenga ngande ba mesana ko benga manga kucha lobela na likambo oyo. Manga kucha yo ba makamo epesa a conseil makamo ezo sunga. O pesa ba solution. Manga kucha solution pona bino. So boy. So ndimbetologie te kufa lelo. Donc mbetologie yango de sanga ndoza. So mama bina tenga mate ndoza. Donc on est là, mama elikambo na biso ezali moziki. To lisanga ya basi. Eza malamu, to eza mabe. Ba papa ba déclarer. Ba maman musupe ba déclarer. Ba iba ninga na biso pe basi ba lekisi. Na obanda loboko na mwasi parce que naza na mama. O apesi bino kombo na Nene Nzora. Mama Nene Nzora. Moziki to lisanga moko ya basi. Eza malamu to eza mabe. Parce que bino pe ba mama so ba papa apesi bino privilège beaucoup mi ko lekisa. Merci Mara. Lisanga ya ba mama obi obengi muziki. Eza mabete eza malamu. Ah bon? Oui. C'est biso malamu. Malamu nango ezali ke net muziki. Ezali ezosunga mingi po na mabota na famille. Peut-être tamsu papa azosala te. Maman, pour nga eza mabe. Pourquoi eza mabe? Oyebi lelo yo musique ezo détruire ba foyer belé. Musique pandi ba mabale belé. Moi je connais ba vie na nga lelo na poto ba vie quoi ba vie ba de Kumbu, ba honorable Jean-Pierre Bonina, président diaspora na France. Ba vous ont sa conseil ba vie ba expliquer ba réalité, ba vie quoi ba luso makelele. Les grands coachs internationaux à Lille. Mais la chose que maman, j'ai un frère à la Kinshasa ba kabona na mosi na yeti lelo mama ba mi ba. Iko ma musique. Musique et le musique comme akoma koteka ya pokwa. So ake koteka na 16h 23h so tsunye bota kene musique. Basi ba mela su ba secret ba mo mela ba tirubo. Mais oui, surtout nous papa c'est à comme moi mukolo pension hier azasu na makasité bo su ekiti. Maman comment na ye donc ba garçon ba jeune garçon ba comment ba ninga na ya musique. Donc ben
chérie elle a sauté bébé a sauté comme papa na nani oyo papa na Eric papa na Florence papa na Françoise mais attends yo moko ngana na grande sœur na ngai Françoise choisit le cœur en allemand na Aken asa moi si lokola yo alinga beja musikite et alinga ngote te accompagner des idéologies mobile accompagner fallait mobile là musique et c'est là qu'on m'a benga mana na ko interposer na moi jusqu'à la fin. Ange Kalaka, les silencieux même, mais capable. Donc Ange Kalaka, les silencieux, mais capable. Donc il y a soit l'oubli à Poussala. Et il connaît chauffeur maintenant dans la carte à Paris. Bah l'oubli à Chafaïda, l'espoir maya pour la carte allemande, pas pour ce qu'ils ont fait. À Bétissi, dans le besoin ma paix, parce que Bino Bassi, Teka, pour moi, ça m'a raison. N'a pas eu Bassala. Ah aussi ça, ça aime sur 16 heures. Ma réunion comme à chaque jour. Ma réunion comme à chaque jour. Papa va déclarer. Va déclarer trop. Maman, c'est raison habité. Son azo bimate, ndako goliate. Papa musala na bango, va fonctionnaire, tout ça. Bon, on va ça libanda, va fonctionnaire té. Bango peka ba pesi raison na bango, ba lobi non, ba se na biso ba ko mutu likolo. Eza ba ko mutu mikolo té. Mama bijou. Papa bossé azo beta bino ba coup de tête ka on a kata plateau na ngai. Donc na ngamo ko na zo comprendre, na zo kokate. Mama, nakopesa bino micro, eza likambo koswana te papa bossé. Mama bijou, musique eza malamu to eza mabe. Eza malamu pour na ngai eza malamu pour tela kaka na mbetologie na uti koteka obi na uti muziki naza robote efuna pema soki na pemi na ebi ke nini ongala ko sala musala na malamu ya teke na uti kaka koteka na zui kaka soki pe ndenge nini jamais ko sala ngo na ko sala ngo osukoli ole muziki muziki olembaki te na muziki papa tu peux yo ninga ngala mela ka secret soki fia lingi akata mo ballon te wani ko quartier te jamais au balenga na za robot na tongo senga na pesi na pokwa na zui na pesi yo siko yo lingi siko lia ngomba ngo combien de fois mais il faut aller jusqu'à l'infini jamais yo to sala lisusu te biso to soke moziki da bongo la bazo futa biso yango ezo sunga famille ezo futa ndako oh comme zuwa bo soko bale ko sala bale le yo bande ko mona na ba fioti kuna na coin na ndeko lo katonga ato pesi position nyonso papa ato pesi position nyonso akotonda na ekaka te mais la otonda te parce que ça phénomène za masala biso bongo papa omoni elo na oloba na oko po position nyonso to banda na yo oyebi yango na salaka position elo na salaka yo le bagolia yo le mambo na mobile na le mais c'est musala na yo et ça musala aux eza ezalaka te pona biso pona moziki penza pona ngai na libala mo moziki na pona na moziki papa na ebi kasi moziki eza mabe pona yo la fois dernière il est na bifufu et bembi pour maman la zate jamais eza pona bongo te eza pona bongo te ndoko zo bima na libanda bazomona matama bongo na mbongo moziki te pona ngai na lobi ke mbetologiste na avant na sala ngo efuna pema et ate na makati kana robot na eka mbala mona sukolite na bandika ko mais avant que moziki pema na te pona nga moziki eza bien moziki na libala seme na pona na moziki po mibele bazo saliso eloko mote mibele bazo saliso eloko zo lo kumu na famille na bino depuis kala usale zate siko loko zo sala te siko za suna nini te boni boy boni intérêt merci tozoko ba awe yindi ko yinda papa bosa tomboki necha bunda na mama bijou na ngambu oyo mama nene njoka babunda na merveille na ebité oh papa bosé malembe toke malembe ko balobi Gégé Kizubanata na Tunisie et Souza de Monica na kati ya Paris donc leader ya Kingo Mwambe Salayo leader ya Kingo Mwambe uzaka yo moko vanda na mama tika groupe donc groupe ezokende kitoko makasi ma Souza de Monica Salayo et balobi Sola Ricardo mon vieux
et John Image moté matrice en tumba hein papa la merveille na mono zo tomboka déjà na bayi boza kimia bo bunda te na plateau na ngai to yambaka pona débat ko sunga bayebi te opi bayebi e bakisa pe na o bazana ngo likolo wana papa la merveille musique eza mabeto eza malamu na mono zo tomboka déjà na taye ko comprendre yo expliquer bayi balandi na biso ya mbetologie bayi ba eza malamu to eza mabe parce que mibali bazo déclarer basi musupe ba pesi ba raison na bango pona lisanga ya basi to musique. Merci Mara. Émission Boyfré Zalara parce que ça rabat conseil belé. Tu vois les lots tozo le bayon na katia mabala. Tant aux alara na ki fiançailles azara na musicité. Maintenant on a balié na balaka et na mbonga musicité. Na zuye na meme na tie na ndako. Alors que celle la musique na idée nini. Par rapport pourquoi dans le bibongo de un temps to balani ande ko servir nga na mesa na lié respect chéri mon chouchou zo memelanga maya chelinga na douche oui pour na bali mais tant à côté musique parce que ça na ba réalité où ils a se passer dans monde mobimba il faut batu ba yeba ils a partout dans monde les lo na zolo ba yango bien même donc basi oyo ba sala ka lelo na bisiyo musique panzi mabala ba mibali baza suna respecter surtout quand ceux qui au salaire surtout aux pension ba ko bengo kao debout et be madula ne papa bosalobi donc et ça normal té ba komaka bateti et puis ba lo bata ba ke non ezala bien pour la fin du mois est-ce que chaque fin du mois ba oni surtout bazora mbongo to basala ba tour basala ba tour na tour wana ngai na balaki na likelemba na balaki na musique na pesa mbongo na farti parce que a moi sinangai. Alors, écoute la makamona ndeni. Si on a payé moi si moi $1000, atia moi mesa. Pourquoi kota makamwana? Et là on a zoloba oyo. Batu wala na biso ba oyoka. Oya permetta moi si na ye asa la musique. Pardon limisanga na loba na yo ozando qui pose zoba. Pourquoi? Ezola qui sait déjà que moi c'est abotoli au pouvoir. Pourquoi tu vas que femme sage bâtit sa maison? Azo bâtir on a besoin ya ba musique. Jamais. Yango eloko ngo tozoloba nga na balaki na sentiment ya makambo wana. Na balaki ye na sentiment ya makambo wana tina suka. Soki na yeba ke musique ezala existe kamela tika. Eloko na tango ezate parce que ezate. Liba les années. Tant que na ko sala contrat na l'état to tchara na musique. Quand tu as la contrat dans l'état, c'est que tu as la musique. Jamais. Liba les ambetou, ils ont respect. Pour mobile vivre bien. Mouta qui couvrir mobile, ceux qui azana moi aussi. Moi c'est par rapport à ni. Oh non. Par rapport à Yazo Luka la personne qui est bon. Merci la merveille. Balobi leader Timba Koka na Liège et héritier vous qui la crèche talaka place au cadre to vandi donc kitoko makasi mpepa nzambe donc na victoire wana okuta biso papa ambassadeur question eza quand même on a uti kotuna bande ko na biso bazali awa mbetologie balinde ko na biso ya balandi ya mbetologie bani bayeba yo ko autoriser musique pona yo eza autoriser na mwasi na yo azali yo musique to lisanga mo ya basi kulinga to kolinga te parce que ba tout ça na bango na plateau basi balobi ke eza mabe yo ko kolobani. Merci Omara. Musique eza mabe. Ba papa à l'époque autorisé que basi na bango basala musique. Ba pesa ba leki ya sima conseil bien te. Pona nini bango bakuta na mambo ya bien te na ba musique basi ba mama na biso basala mama ba papa ba kokata ko supporter te musique ebimisa faiblesse bu papa zampiaka papa na mbongo te mama komo sa musique et après mama yako beba na sima musique donc pour nga mais ko bebe c'est que moi si awom ko s'occuper sur na papa te et diminuer affection ya bolingo na ndaku bana bandeko bako constater que maman depuis comme ça musique maman baby maman za sundenga za kité maman comme zonga ba retard maman zo kipe sous papa na mbetu te na mbetologie ndenge papa pena linga ne papa boza lobi ke quartier ona papa zo senga ona passe ta quartier ils ont pesa maté pas ni maman zo kende musique azo zonga toujours retard pona nga vraiment na loba mingi te oui trop na musique
amela masanga te mama komela na masanga po nini moziki moziki vraiment donc azo s'occuper sur ndako te po s'intéresser na moziki akota mo po nini papa azo sala te papa na mbongo te azo na mo a dire te liboso ya mama po nini mama non mama nene ke yango wana lobi te possibilité wana yango wana ezosilisa biso valeur to motinda mibasi na biso na moziki. Oui, soki nga na mbongo tolinganaki na oui wa na kibo chéri osalaki yango te na ki fiancé osalaki tokomi na ndako na ngai ona bali na bibisi mbongo famille no elie famille na biso elie oyo osalanga ki moziki mpo na nini nani eloko te eza nani eloko te c'est papa papa c'est papa oh maman oh maman nena oh maman nena lobi ke ngai mobali na ngai na olinga accompagner nga na moziki mais c'est que na mobali wana na ebité non na ko permettre attends jamais papa osala sute oh papa kombe et puis ma mère le musique bébé si bango ma mère bango katana basuki ma mère mona akokoli elo tout atentengo atie soki yombo quel look na libala tango yaki na pour le meilleur pour le mieux le pire osengenzele panani tala oyebi soumission leki même donc comme kitisa ke okititi lo etoko bilo ba défense soumission boke moziki wana boy so blata likelemba na kondima ke pona bi likelemba ba récolte mbongo moziki koma réunion moko be kindoke koma na kati bo koma na bazakala bolo ba mama ba bolinga ba jeune garçon ba jeune fille ba bolinga ba tata mikolo boto kosa biso tangu na balaki yo ozobenga bébé chéri mon chéri mon chou lelo koma papa na juniore fufu kutu yo lamba te no ba olambela nga bilo na ko pa mwana Irene Alexis Mungwa kale lega ikala nande na kolela nande na kotondela nande na kotondela okoyeba kutu teke mobile nga liaki olongolenga mukuwa te mais tangu to bala na isika Collier aux autres dons de l'eau que mon signal en somme non collier. N'a pas footing à la fin du mois, n'a pas quelqu'un maman que non chérie. Faut autant. Maman n'a pas faut autant. Madame Boaba il faut Minerval il y a Chris et nan. Yo soit foutu la musique non lié au pes au calculer l'album là. Au calculer ngatin, au calculer c'est na yo, au calculer pantalon na yo, au calculer plante na yo mupandi. Bozo ko ça ba 55 ba 60 na bolingo ki maka bo ki bon paka. Boza la kandengo wana. Ba manete ba jeune garçon ko boye. Azuli net comme maman mukolo zo ta linete. Biso mamba soni. Oh, moziki eza eloko ya mabe pona nga eza mabe. Oui na ba mi pona esipe na ngote. Moziki kaboli libala ndeko na nga ba famille. Ah mama, yo na lumwasi. Yo ka olobelo mokutu eza capital. Zela kanga yo. Bandeko na nga botala ngai. Mama lokola yeboye Amélie XL na légende de la tembu de la Tingo. Tanga beli déjà détour. C'est qu'il faut la chapa Kene, aujourd'hui à Kene, au Sangisina, du Sobolo. Aujourd'hui encore, au Sangisina, on a un groupe à Maï, aujourd'hui, mon nom, au Sangisina, qui t'a maté, on a un lien. Ah, maman, Keba. Moi, si à quoi on l'a la mbête, tu es bébé. Ok, merci pour la plateau, c'est à Koyinda, donc. Baliko yo quand même panga imoko mutuna yambi bango bande ko balani na sembe toloji aiza ko inda papa bosata ya kotomboka albino mama mikolo boko mona ba système ya ko afe mupanzi suki mupanzi maneja ba jeune garçon boso makaka ba jeune boso kipe papa nyoso mosi réseau ka mosiki ye abi mosiki pona eza mabe mama ne to soki na to pisa lui merci à toi héritier fou qui est la crèche dans la place comme ça donc tout ça la photo ça la location ça partout là ce qu'on voit qui donc là c'est bien fanda au système peut pas bien pour vivre les trucs ils sont à la crèche victoire tellement la crèche bayebi so yebi de pour la crèche on l'a tant facilement ça on a leader type pour Canada Liège moi c'est les misala kakayo maman nene papa ba tout qui peut ça aiza ba lui aussi que ça m'a fait lui na ba maman ko on va se faire raison on a laissé on soki luka pona
motema nengwa bikotele e Blaise Mwanga e 750 original bijou ya bien qualité ya bien soko olingo somba na marché gambela kutabeta ato ya mondele aza te donc Blaise Mwanga aza wana soko osomba bijou eza mapoto oza bengaka marabuja nga mona obelo inde somi qualité ya bien mpe na prix ya bien merci tozokoba kaka nde kokoba na méthodologie kaka ndenge ezalaka mama bijou aza maloba koloba na kozongisa mikopa mama bijou mama nene apesi baraison mais papa batelemi babesa raison te bino olobi moziki mama nene abi moziki nde yango papa asalembi yango etinda so na libanda donc ye nde aza na mobali so abali ye aso mobali akomi na suka mokaso te azalaka arobo ye akoki kosunga mobali te c'est mieux azwa nanga mama atokopesa bino mikro mama bijou eza raison te oconvaincre ngai te na baraison na bino bozopesa omonike bapapa bazovene bino 3-0 na plateau na ngai na méthodologie ezalaka débat namoni bapapa bazovene bino parce que bozoconvaincre nga te na boconvaincre nga mama baraison bopesa ezokota nga te donc papa boza tobeta bacoup de tête et la merveille na papa kasale moteki bopolisa basi parce que basi biso bapesi baraison na bango mibali mpe babenga badéclare fo bino boconvaincre basi wana mosala oyo ya mosiki bozwa yango bosalela yango eza normal ezosunga baraison moko valable akei moziki nde mpo ase motive moral ake moziki teke mpo moziki nde eyama bambongo te akende moziki mpo ana besoin mutu mo mpe okomisa baposa na ye elakisi mama bijou ok mama bijou na kopesa mikopa mama bijou makambo mama ndena alobi ese conclure te tokomokende vers la fin ya émission na biso mama bijou mpona conclure moi conseil et puis numéro ya téléphone na badédicace mpona ngai en tout cas blandi mkitakita nzeka bapapa soki omoni biso bamama tozokebaka mosiki oyo bapapa le biso ovandi mpe bookaka azosolola akobanga ata yo te nakomi na ndako nalingi nalala osimba papa boye na lembi biso mpe bamama totali tika tokota na biso moziki na moziki kuna bosangisi bamona bomemi na ezosoulage biso apartir wana na mabe oyo bango babandaki okosimba ye akobeta okaka moko mpo na libanda ozozwa to ba 5 bokosala mpona pesa moye eza te moye tosala eza te bango mpe bakomboy faisa osimba babitabe kuto elembe ekosa bitabe bitabe oyo elembe ekosa osimbi ekwei kosa nafate mpe na mokongo mpona pela badorte bakima yo efe bimaka esekima ebima mpona ngai kongo namoni mpenza eza momabe ifo kofwanza ma conseil etalaka blandi kitakita otika moziki te soki ozwi moziki na yo mbongo olakisa papa zefi kapu napesi mbote na ngai na bato mingi na zola ladi zola na londres na posani te jean monique galas ya ngai ya yo tala kaka moïse bokuli solola ti otiki kaka botikaka okaka boye kaka nalingi bino mingi numero na nga telefone eza 243 89 78 44 497 243 89 12 808 babizu ebele bino nyonso na lela bino ya fort bizu sans poilier. Merci maman. Omoni sikoyo ke moi conseil de kopesa attention naki pona mwasi na ngai ndenge manena banene bandelike ma papa nango meme na musiki mais ba parole na bango e convaincre biso te par rapport ya ba argument na bango balobi ke biso to kokarte na ndako yango te tosala musiki parce que tozala soulager boza soulager na nini boza mibali mususu on na suka na quartier 1 ya comme na quartier 6 méthodologie na zo kokate libanda ne oza méthodologie bien. Ok, mbetu no tike ngokoluka mbetu ya libanda. Vous trahissez déjà. C'est que atanga na posa na côté la yo na musique na kota souté. Na olinga te. Osomona toko kate ya lobi nini toza soulager libanda botika musique te bosala ka musique. Eza mabe. Ba mama oyo bazana musique. Ba papa oyo batinda pasi na bona musique. Pona ngana komona ke bot pe satan wana te. Ata pasi, ata kozanga, mobala toujours mobali. Mobali jamais okitsa mandoki ne poni mwasi na akolesa ye atindake sani erolamba fufu nzeta fufu nyonso wana bapapa te bana bazali mama bana bazali natali nokotelomekate na pesa somona nyonso wana bana Londres bana Paris bana Angola
bondima te ke basi na bino basala muziki. Donc comme concert tokopesa kaka yango wana. Numéro na nga téléphone ezali plus 243 89 71 72 618 plus 243 89 71 72 618. Fortune Allemagne, Germain de Noble na Londres. Donc bambote belé vraiment na batutu balimaka biso. Merci. Toto Dikise, le patron de Satellite Royal TV. Kabelo Nangé ou Mélité. Fait qu'on a changé quoi, Fintala Gayo. Le patron de Satellite Royal TV, Fumutoto. Et Balobi, à toi aussi, mon ami perso. Hélène Mukomba na Londres. Moi, je suis à Tonga chantier. Moi, la poto solo qui est dans la Oufandate. Balobi, merci à toi. Richard Koueti de Panama, Zalayo. Et Diko Dié, chauffeur à Grand Car. Maman Néné, on a conclure moi conseil na bayayo et moi ba dédicace et ça la moi. Patrick Mandeki, conseil de bala bana, ba pote bele na sali. Conseil zakaki. Musiki ezala pour ma bébé. Ça pour le bébé fan. Le papa zaki ana salade. Mais maintenant, et ça c'est le complément. Oyo abuti on a pas naïe à mener on a pas de possibilité on a tant mais ce qu'on a non bien on a pour la place on a pour la faire bien dans la carte aussi c'est que ça on m'a dit sur la hôtel le problème c'est que pour sunga yo na maman qui oyo kumona na sur famille sur papa sur bana na ndinga mabebe mama nanga mama Susa de Muka na France idée moi c'est qui moi mais papa bi mama so peta guitare bala ba sofi mama la peso ba ko mama nanga Colette ya Nzambo mama mwana no ye nene mama nakacha ya ko kama bana ni ngai na peso kama mboto ko yoka ko kaka na peso ba ko tebele kwa telefone na 1043 89 31 743 89 31 6509. Ngazi Dimitri Bonganya Bougar moi voilà Mandef Zalayo et on fait ça micro à la merveille moi conclusion et puis conseil numéro de téléphone. Merci à Pessina nous de la Hollande biso partout dans le monde parce que biso est dans le monde et sans oublier Beli Lunga les Bougar chef donc il y a une chef sans oublier Batunyo surtout mais naza na regret makasi ya koyoka ke ba mama na ba défendre on a bakena se soulager pour baluka mibali oyo babetaka bango 4 3 5 na ndenge mo ya bien vraiment na regret makasi ya olobeza mingi pona bana ya mikili baibelo moko muziki za mabe makasi bino bolanda nga partout na monde bolanda nga muziki ya mabe oyo kapuna bana basi ndenge balobi awa soki badimaka libanda bakendaka kosala muziki ezalaka mpo baluka base soulager na makambo nyonso to ezali rapport sexuel donc c'est que toconfirme déjà bango c'est que muziki ezalaka mpona bongo alors ya koloba mingi eza te mibali oyo batinaka bango vraimen batika mpona bambote nanga baconseil ezaka ke non mibali bozalaka malgré tout circonstance oyo eya tozalaka biso togarde bandi na biso totekama te donc togarde kaka ya biso patience ezala na kopena bambote bamai oyo batinaka na Paris na Londres partout na Afrique Gloria Océane mama na George sans oublier Balon toi vivre na Angola vivre na Paris papa na Jones sans oublier mama Charlotte Pigeon avec des jaunes à niveau ya Londres Priscilla la patronne à Diamant Noir à Londres toujours à tout à Londres na nzembe na mambo ya mystique donc Dieu rattrapé Béli Lumba Ange Kalaka silence impeccable merci on a un numéro dans ma téléphone d'abord sur mon papier déjà beaucoup parce que tout le monde est sous là donc il y a pour y barakena tout sur l'Arabia ok c'est bon ils ont plus 243 89 89 29 379 et à simple plus 243 89 89 29 379 merci
ndenga be mobali pe so permettre mobali moi sinon ça musique ça ka bino c'est l'un des oyo kanya ça dépend de kana yo mobali ndo pesa moi sinon permission yo pe moi so ba pesa permission to sa mobali na respecter mobali ndo ka ndenge sala ba merci bili na dani manaka na Belgique Jean Poitier Panama et Maminga na Londres Balobi Sio Chico na Espoir Faya sous ça les Monica GG qui subanata na kati ya Tunisie talaka bino ba bosimbaka mara Blaise Mwanga 750 babi argent pur or yende papa bosse pour na conclure moi conseil pe number na yo et puis ba dédicace. Merci beaucoup maman ngala pesa conseil te pour marambulu so eza ma beso pesi conseil za roti na badwa sa suga mabe. Ah bon? Initi no pesa conseil. OK merci. Et lo ngala hôtel makande ke musique za mabe papa yeba ke musique za mabe ba réunion initi la ba mame za mabe côté ka mame ko za na tongo na midi asisi ana ndako. C'est comme que maman comme tika ti butu c'est que on parle biso ba mongo ba pesa lo sa ko ba sa mo si mbongo te pour te ka nyonso. Et après sur l'action si commerce c'est ka te ka pena nia pour le ko ba je. Ateki nia pour ko ekeipe. Donc simba te musique za mabe donc faut faire très attention papa maman batata na biso akala boza toujours na structure à botata eza obeta ka waniko maman mesaka na waniko ati okoza lukuta o na ola na 7 8 te akola kana ene na manzaka mabeshi kwa biso na kimkolo donc eza bongo lelo ba komo kima biso komo stratégie ati so rouge maman kala ba maman abotinga elle a 67 ans jusqu'à présent ati so rouge te bo bina ochela ngona na sina kumna mukolo na ochela ngo ndani. Mais Léon a dit ça, maman, Mikolo, 50 ans, 55 ans, sont à la gêne. Dès qu'il dit vraiment que Nesco n'a pas vitesse, nango. Ouais, Libana, so basala, ngo batato, bo aguna bo telle mela yango jusqu'à l'infini. Donc, conseil que dans perte na lobiga pour ma père, ma papa, ma responsable, yebio batina basi mon bon côté. Number nangez ali plus 243 89 89 et 89 60 11 983 89 60 11 983. On a aussi papa bosser en personne s'il faut conseil au pesa dédicace dans la pesa au tout balinganga au tout bien pas bosser na pesa mbote belé merci beaucoup. OK merci oui na suka ya émission na biso ba bandi ko balandi na biso ya mbetologie na yebi ke bosser retrouver na au nyonso o eleki awa to komi na suka to ko telema pona ko pesa na ba biso ba mbote kaka ndeza Dimitri Bongania What is it? It's the card. Yeah, M2M, tika mwana bato, obengisa kiye na resto, osombi biloko futi, omemiye na supermarché, poni biloko futi, obimisi porte-monnaie, okapeli ye ba dollar, akomi na posa zonge pa na bango olingyo memaye na kuzude, tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu, toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku, okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo, oyeli ye ba promesse ebele o okosomela ekabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukraba c'est Ashnayo, Bakamuket, Sikela, Bisoba jeune. Papiko, Kopé, Sotala.